Ça va, ça va. C'est bon? Alors, monaka alataka bazebola abipakoli couleur ya léopard alati babilamba baposo ya nkoi ye mutabetaka mbonda wana elamusaka bajo ya léopard tidin popo ye grand animateur Evoloko tomoni ete na coupe d'Afrique mais excellence Kabulo qu'est-ce qui ne va pas Evoloko atikali mpona nini Evoloko atikali mpona nazo comprendre akendeki epe excellence tosolo tozali 4 personnes tosolo une excellence etie makambo nyonso na mesa excellence abengi ngai alo Evoloko yana kotika bapasseport aye na bapasseport ti na biro oye mo mutu abengi ngai abeko naoloka mutu serva na chambre aye abo Evoloko excellence alobi pesangaka 5 personnes excellence nasengaki ata 10 personnes okuna tozokende nde bitumba po tokende na masse wana nde kopesa bajoueur kitoko o excellence alobi kaka pesa 5 bato ngambi non excellence alobaki na ngai 10 passeport na ngai 10 eza na maboko na yo kende oyebisa excellence lokola olobi ke excellence moye tokutana na eza te aza na réunion yokutana na excellence yebisa ke mwana na alobi 10 na ye yango ye otikali mpona opresentaki liste ya bato ebele tomilini te na présentaki nombre oyo apesaki yo na kati ya baanimateur loki par rapport teni ngai nazali animateur principal ya équipe nationale mais napesaki nombre na ngai oyo animateur principal ya équipe nationale nini otikali ndenge jusqu'à maintenant na comprendre yango te mais excellence eloko asali vraiment akanisa ata meme kuna azali akanisa tokomi na moment ya mabe po soki toperdre dimanche esili na biso nalingi toperdre dimanche te po eza compétition moko biso tosutandaki yango te toyebaki te coupe koya awa na baautorité bazolanda yo okoyebisa bango nini mpo olanda équipe osala mosala nazosenga na mokonzi papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beto ya babeto papa sala tout nakende na mboka wana na rache coupe oyo naza koloba yango eza te ke naza koyeba te soki naye na coupe te tianga na prison bonga nalobi ya suka yango andeo yango parce que yo oza joueur te oza animateur mais esengeli okende po soutenir léopard ndenge osalaka ndenge nasalaka kuna bajoueur meshaki abengaki nga lobi papa ozali wapi baninga bazali awa yo ozali wapi nga mwana nga natikali na Kinshasa joueur à Gambia voilà donc il y a des choses, des petites choses qu'on doit éviter autour de l'équipe nationale. Il faut une synergie et Sengeli autour de l'équipe nationale pour dégager une onde positive. Alors Biloko Abouissa Malamouté, c'est le responsable, il y a l'animateur à Léopard, à Tikali na Kinshasa, Evoloko, Oboyo Kata. Alors, nous pensons que les autorités compétentes vont faire de tout leur mieux que Evoloko atteigne, parce que Evoloko représente beaucoup pour les léopards de la République démocratique. Merci beaucoup. Je vais construire en Côte d'Ivoire. Je peux être vigilant. La moindre des choses, c'est de vérifier les listes. N'oubliez pas qu'on nous parle des phénomènes moulous. Je ne dis pas ça, mais le gouverneur sait prévoir, n'est-ce pas? Je dois vérifier qui fait quoi et tout. Comme nous, dans les milieux sportifs, là, nous nous connaissons. Je sais que qui fait quoi. Par exemple, je suis là de passer de site en site. Je venais de visiter les légendes, tous les anciens internationaux qui sont ici. Ensuite, je suis venu voir le coach et tous les staffs techniques pour faire les points sur le match avec la Zambie. On a échangé, on a vu, vous savez, ils sont en pleine séance vidéo par rapport au match contre le Maroc. Et voilà, de bonne guerre, on a échangé avec eux et je suis venu négocier avec les coachs pour que les anciens internationaux puissent avoir accès aux joueurs. Donc on est vraiment en famille, il n'y a pas de problème, tout se passe très très bien. Et après,
Je vais aller visiter les reporters qu'on appelle les animateurs, les féliciter pour le travail qu'ils ont fait, parce que nous comptons sur eux. Match contre le Maroc, voilà. Une visite de travail, une visite amicale, il n'y a pas de problème de prime, il n'y a pas quoi que ce soit. Vous voyez dans quelle ambiance nous vivons. Les Congolais nous font gagner. Bon, les réseaux, ils ont gagné. Baka batana babiki na bango batela na bakouloir. Biso tozola biso bien coaché oyo na baninga nyonso tozosolola très bien sans problème. Lengo yote popola. Lamba lamba